Bana poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut sabine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour nous retard l'événement qui ça. Famille au monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko mboka. Ki ba makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Merci chers internautes, il y a Bomoko Yamboka, tout ça a lieu il y a un déconnabiso Tikotika Koksan Koko Kalala. Sur place ici, tout le président Caleb Toukebana, président du groupe Cinéma Conseil, avec lui Tokumeka Kusurula par rapport au programme et puis Ndengepin Dekonabiso Atiki Biso. Bonjour président. Oui, bonjour. Andeko Bazolandayou, tu es baki bisonyo ce que Ndeko Koksan Azaki malade, Zaro Bela à la grande surprise de tout le monde, de Royo Kake Atiki Biso. En quelques mots, ce que Royo expliqué Biso, ça s'est passé comment tu comment on a lié? Ben oui, Mutabelaki, Abelaki, Ezanzoto, Mutabelaki, Soué Abiso Ezalaki Keabika. Mais c'est la volonté de l'Éternel, Ndemte Salami quoi. Donc nous on a prié, on a voulu Kazoba soin, on a eu à Kosala Kazoba soin, mais sauf que et Salami Ndenge Biso Batolinga Gite et Salami Ndenge Mokano Nzambe c'est lobby. Donc c'est comme ça. Vraiment. Il y a déjà un programme où il y a déjà officiel où oui, déjà c'est pour avec la famille ensemble. Avec la famille ensemble, donc on a quand même mis à Koluka tout quoi arrêter un programme. Donc il y a Ndaku, il y a grande sœur à Coco qui est aussi notre sœur. Vendredi 8, pour ça la levée du corps na mort ya Ngalima. Natongo déjà plus tard à 8h tozalawana. Et puis toko exposant on na foire parce que les autres espace moko faisait munene. Toko exposant on a foire na Fikine donc le même jour. Et puis c'est ça le programme qui est déjà officiel quoi. Donc levé du corps est vendredi 8 Potokundango samedi 9 et ils allaient exposer na foire na Fikine na pavillon 14. Donc vous nous confirmez que sur le programme officiel il n'y aura pas de changement au dernier minute? Non, changement exact parce que les dispositions étaient déjà prises. Donc Torobimisa vendredi, Torokunda samedi. Donc c'est ça. Voilà. À toutes les personnes au Bazulanda bio na minute s'ils veulent peut-être contribuer à quelque chose, Torobin va compatir un message, un numéro. Oui, nous sommes là. Oyo Barolinga compatir Nabiso. Je sais que déjà il y a un grand nombre ya bato ba. J'ai vu des gens bazo benga bazo lela de par le monde.
bandeko babengi biso na ba Londres, na ba Suisse, na France, na Paris, na États-Unis, na Canada. Bato bazobenga bazolela. Et on a compris que les frères à côté de mitema bato et que les sinars que ça vraiment na mitema bato. Merci na compassion et bandeko na nganyonso boza de par le monde. Et oui, sur bolingo kota na contact na biso et 00243 comme code Mboka 99 99 110 79 wana ko sola na ngamoko 00243 99 99 110 79. Donc te permettre na bato oyo baza peut-être libanda et pour bato mususu pe ba manifester volonté na bango que ils pourront kouta poto ko ya ko assister na ba obsèque ya Koko. Donc yango tozui moi temps wana tozui quand même moins 8 jours ou 9 jours ou 10 jours à partir ya jour à Kofi pour que tout les laïe bien, tout ça là tout s'organiser bien et nous tenons vraiment à l'organisation. Tokosala une très bonne organisation pour tout connaître à honneur quoi. Donc nous-mêmes Sinar que déjà nous sommes là et que na association il y a théâtre nyonso bakozala na biso pelongo et la famille aussi tokosala ensemble pour tout ça là une très bonne organisation tout kondaye bien à honneur parce que c'était quelqu'un aussi qui aimait vraiment beaucoup l'organisation. Yende mutazalaki vraiment organisateur il y a activité nyonso biso pendant ça là. Donc pour disons que c'était vraiment un bon métier. Wazalaki il est plus proche nangai donc il était toujours là quand on me voit on les voit. Et pour nangai ils a vraiment trop makasi ko perdre mais Nzambe nde mutaza souverain, lui qui donne, lui qui récupère. Donc gloire nyonso ezongela pa na ye nkolo na biso Nzambe na biso. Biso batu tolingaki peut-être ndenge mususu mais Nzambe a décidé autrement. Tozongise lié ma sanzoli ezonga bongo epai na ye donc c'est ça quoi. Et oui chers internautes toza wana grande sœur ya de fin autre côté kabiso nde tozo présenter bino. Bonjour maman. Bonjour. Oui, se présenter na bandeko bazolanda yo. Bongai Brigitte, grande sœur ya Coxon. On a vendu. Voilà. Pardon. Voilà, tout aussi le programme n'est pas président Caleb. Il a presque tout dit. Et lui, nous avons tout message par rapport à Bandeko Bazolanda et Balinga qui Coxon Mingi. Bon, on remercier Bango Mingi pour tous qui na Bango ensemble. Batika Kibisote, Banda Coxon na Banda Kobela, to Banda Koza Baku de film na Bango, Bazako Benga. Tous allons vraiment ensemble. Donc, na koki juste kaka ko remercier bango pe ko senga ensemble ke abenisa bango. Et puis ndenge basali na Coxon ba continuer ko sala ngo pe na ba artiste mususu. Voilà, c'est ça. Moi souvenir aux garder pour na petit frère na yo o yezo marqué yo makasi comme on appelle ndenga sili kotika yo o yeza to yezo kanisa ngo sala passe makasi. Souvenir penza makasi ezali Koko azaki rassembleur. Na kati ya libota alingai kosekisa mingi akanga akanda te do souvenir penza naza nango ya makasi yangwana soki na vandi na kanisi na ebite po toza ebele mais rassembleur azate Koko a initié eloko moko ya prière ya famille tozaki nango te chaque premier dimanche du mois tosalaka prière wana Koko mutazaki initiateur nango. Alors ils eloko moko ya munene oyo ye atikeli biso na famille. C'est comme si ayebaki déjà ki azokende nde alingaki ke famille bazalaka lisanga. Yango a initiaki eloko wana ya prière. Nde souvenir ya munene oyo totikali nango penza na famille yango wana. Toza pe na bandeko ya Sinar ko bazalaki kosala musala esika moko na ndeko Coxon toza na Daka Bibi Azar. Bonjour maman. Bonjour. Souvenir nous ont gardé et pas Coxon. Souvenir ya makasi ezakaka Gozen na biso nde to bandai kosala yende mutabimisaka vraiment likanisi ya Gozen nde to bandai kosangana une fois na par mois kuna na siège na biso à répétition. Des souvenirs ya makasi penza yango na pona ye Coxon vraiment apesi biso passe. Vraiment, mon message na bandeko bazolanda yo. Na bandeko bazolanda
vraiment batika biso te na likambo ezwi biso et vraiment eza pasi ezwi sinarke mobimba basoutenir biso kana nyonso na mabondeli na misolo ezala na nzoto boye physique bamonana mpenza basunga biso eza malamu mpona biso moko tokoka te mais lokola nzambe mpe aza likolo na nyonso tokokoka kaka yango na inga naloba yango wana. Voilà, merci, on continue. Azaï Morote Tozapena, maman Jeanne Azawa. Bonjour maman. Bonjour papa. Ndeko Bazola Ndabaza a besoin de souvenir et makasi yozo garder pour la Coxon. En tout cas, souvenir on a gardé pour la Coxon et belé. Mais na ko lobaka muke. Mutu azanga mabe na yete. Mais Coxon c'est un garçon courageux. Et bando ça la même que ceux qui président voyager. Boza na tournage mais bozo sentir penza absence ya présidente. C'est un garçon courageux alinga musala et sika batumi bale bazana moi problème ya zakawana pona ko cha kimia. Il aimait beaucoup les blagues. En tout cas azaki na ba qualité belé. Et belé on a ko bana ko lobaste. Ce na bina ko mati lobi mais en tant que mutu azaki pe na ba défaut nae mais ba qualité ndele kaki. Voilà message na bandeko bazolanda yo sur la minute. Na bandeko nyonso oyo bazolanda biso bafana na biso na sengi tolela na bango elongo to éviter spéculation toza na pasi ekoza malamu te bango babakisa biso lisusu likonga na place pasi ezoki tozoki na mutema baza vraiment gentil na biso batika spéculation nzambe apesaka pe nzambe azui Biblia onga natanga ke lobike ata suki na bino sil moko ya suki ya mutu ekoko kwea te soki nzamba permettre ndoki moko te magicien moko te nganga moko te azala nguya likolo na nzambe soki Coxon akufi c'est que nzamba permettre nzambe a permettre ki Satan a tenté Job nzambe ye moko ayeba ki force ni nezai kati na musai na ye. Donc ngana moni nzamba pesa biso Coxon pe azuye na nzamba tikali ka nzambe ata nazana pasi nzamba tikali ka nzambe chacun son tour. Nali président groupe Chama mais nazala ki na bango na Sinark pour Sinark ezanda kunanga ou to banda na bango miketi ndende to komilelo Coxon pour nanga vraiment à souvenir nazala ngo pe belende mama Jeanne Autoloba mais ça passe des osalabiso. Un garçon très poli, aibiko classique tia mutuna place na ye, yaya za yaya, ndeko za ndeko, leki za leki. Malgré ma responsabilité azalaki nango mais baki toujours ko respecter bandeko na ye pe ko respecter ba yaya o baza liboso na ye. Donc moi mkina ngana lo bangwana passe ndeza passe za makasi. Yango monde qui naza toujours pembe na président pour na ko soutenir toujours passe za makasi. Ok, merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin. Il y a entretien auto sala qui a spécialement pour nous informer, bino contenir une informer par rapport à la situation où yobuye bindenge de konabiso Coxon outi koti kabiso. Au micro, c'était bien votre humble serviteur John Tambwe Fislove. To kotani balasima pour nous tous la bino sous élément sous karandenge programme mutikope sama. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. www.bobokoyaboka